na balandi ya émission oyo bengami bongo briefing tuzongisi subotondi mingi pamba te bozali liboso ya site na bino oyo bengami bongo na www.congoyasika.net oyo kangambami bongo na monsieur Maurice Mukulu liboso ya caméra tozali bongo na ebongi misoni balobi l'homme qui manipule 600 000 boutons à la seconde et puis nangambu kuna nazomona Valdi Dedo. Alors na émission lelo tokolobela bino mingi o etali mingi na bana oyo na Kishasa auto benga communément bana ya verni. Alors bana ya verni bokomi tuna est-ce que verni e bota bana est-ce que verni pe ezalaka na bana mais biso awa d'habitude to mona ka mingi bana oyo bazotambola na nzela je crois na sima na busoka pe makele zobeta kuna to bazali bana oyo tozali ko benga bana verni. Tokotambola biso na bino elongo da www.congoyasika.net tokokende to vivre totala to solana bango et puis bango pepe bayebisa biso musala na bango bazali kosala et puis tina nini basala ka musala na bango et puis na émission oyo tokolanda toyeba matériel na bango basalelaka est-ce que basterilisa kango est-ce que batu pe ya salon matériel à bata salon basala oyo ya coiffure est-ce que basterilisa kango et puis bokeseni nini o ezali musala o bana verni bazali kosala o tozali kobenga bana ya verni o bazali kosala musala bango ambulant o bazali kosimba ba verni na maboko kolelisa ngo to lelo na Kishasa okotambola na point boyo koyoka kote kuna to okoleka kote nyonso makelele ya bana ya verni. Alors sans plus tarder et beau image koleka bamona bana verni tokutani siko kutana susu na oya bino mususu mwana ya verni bona ebite seto benga bango banani mais biso to ebike awa na Kishasa to benga bango bana ya verni papa kombo na onani kona Toma osala wa musala nini ona sala verni presque musala wana na sala ya ngwana abi musala oya sala ka ngwana bon ndenge bino bosalaka na ndenge bato ya salon basalaka bokeseni sala ndenge nini kopesa so différence wana te mabeza te ko sala oya so ya verni na watu wa salon o ata salon mtako yake no plakenga ako plake ngape ndenge nazo tambla boye ke plakenga na ko plake ko différence ezaka lokolo biso watu otambla oyo bon ezala watu msusu ndenge wamona te ngasemie ke na kene na salon ke na pesa msala epa na bino mais obiga to bakenda mingi salon parce que bino botangela ngote bon bato a salon to boite eza pe so to tambla na golo bakeno nazo kende cour ya wanjaka na obando kende nanga parce que po eza baman kilo wana oh mama alikamona biso eza nini mama alikamona biso eza ke balobi ke bino ba biloko na no bosalela wana bosukolaka yango te bo sterilisaka yango te alors okoleka na lupongo kotoyo osali mutu okutani na fille mususu osalie alors est-ce que okoloba nini na bato bazolanda bon biso ndenge osalaka tellement bato a salon na biso bato tamblaka prix ezaka différent ponga lelo na koloba ke non na kosalo boyo pesa nga uta akoloba ke na prix wana semie ke na kena na salon yango biso ezaka na temps wana semie na kosala ndenge bato a salon basalaka mais tellement que prix eza différent na kosala bongo te mais nalobi ke pona yo lobi oyebisanga likambo ya prix mais c'est totali mingi bato ya salon bato mingi babi bakimaka bino parce que bino premièrement musala bosala botangela yango te bosala ngo kaka par hasardement et puis neza wana bino donc botatonaka na bino puis bango bakendaka pa bato ya salon baleki bino na musala côté wana penza mekana ko limbula malamu pona bato bazolanda bon to boite bato ya salon parce que sole to zabuye bon eza na bato belé tanto utine intérieur aye l'état comme na Kishasa moni le logo oyo akosala te eto po uti intérieur nga na utana nga me asoma onde na za awo ape na Kishasa mona pe musala ya osala te yango osali no oyo to sala ko parce que l'état na zawa na ovanda pia kate eke no so na vandi za mabe semie ke na pratiquer kama ile ko nanga moko boye pourvu que sunga na kama différent. Est-ce qu'on peut prouver na public aux émissions ou à travers le monde que
matériel donc kisi nini o bino bosali la rapona ko sukola babisale le na bino bosali la kawana. Bon, pour la biso normalement pour na ko neutraliser ba biloko na biso wana. Bon, toto zoaga nini alcool so na sali muntu na silisi na che ba biloko na alcool wana. Est-ce que ba biloko wana ko tanga kombo na ngote? Est-ce que vous avez sûr et certain que l'alcool on a bossé là sûrement et désinfecter rappel ba microbes tels que y a VIH parce que ba microbes ba virus c'est belé. Bon. L'alcool on a biso ne to zawe na okende sika mo boye na rate pona sala eloko esengeli ndenge nini. Eza muto yo akopesa nga mayele. Donc yango wana ke non soite to sala na alcool. Ce qu'on a bien batongo botunaka. Bo image ko zo so image bo so landa kuna batongo botunaka bazalaka ba médecin ou bien bokendaka pa mama moko boyeka na nzela otunyeka ke non te mama pongana bana kotaka bana vernis peut-être kisi nini o ngala bana kosala rapona ko sukola ba biloko na bisana tozo katela bango. Jamais vu que si pandenge na zo tamla boye n'importe qui na tuna yeke non pona sala boye esengel ndenge nini. Donc wana total kana mto ya sala déjà msala ngwana musala waza na corps médical ou bien waza peut-être mutu wana asala ka musala ka ya kotani ni vernis pour wana eza o potaka wana eza la kisi wana normalement botaka ngo pona ko longola ba microbe o etika la mabende wana parce que yo kina kotuna ka mutu ya sala musana liboso na yo to kina kotuna mutu ya sala nini na waza monganga wasengeli na makambo wana. Bon totuna kana na batam sus na okende na salon na tuni batam sus tokota na ba centre médical ezana les infirmiers sus wana ayuke no salanga mansaka avant tout au sala de bon na ba infirmier pe basala bango oui to sala bango po sala bango nanu ojiba ba biloko na yo bien yemo apeso alcool oya yemo na sokoli ba biloko na ngawana. Après ça, la bande limée. Est-ce que si je crois na tuna nanu yaga na papa, yo poza na musala ngozo sala. Papa ko pesa so kombo na. Comment ndendu? Est-ce que nanu arriva te ke na quartier moko boye, fille moko boye kufi na maladie moko boye mais peut-être batangi bino ke non, bino peut-être bana vernis, ce qui fait na peut-être bototanga kombo parce que c'est émission et ça maladie bon. Et arriva na te ke fille moko ba kufa na sida na veni mo mais batangi ba akise bino ke non pour alors c'est ça mingi manza ke pa na bino nanu arriva te. Ba pe bongo ba bongo net biso bana vernis bablo to mema oyo pesa sida pesa malade belé siko na mayele na bino bosala nini po bablo ko na pe muto ko kozilongo malade te bon na mayele na biso ndenza boye to tizango mingi na ba record na ba javel wana poto boma microbe wana et bon c'est là babi javel et boma pe microbe sida wala pe ko tuna munganga pe munganga pe ako éclaircer biso papa continue non to kana pe suna ba docteur na ba centre de santé ba yebisa biso pe mayele nyonso ba to koko salela ba biloko wana nyonso. Ça va, merci pour la tranche yo. Toujours continuer toujours koba toujours bolanda ba idée